bandeko oyo bamona yani kokola bazali lelo tokolanda intervention batu o bayebi papa Damas bayebi mwasi na ye ex c'est-à-dire maman ya bana na ye oyo atika biso maman Germaine bayebi mwasi na ye o bazali ko vivre na ye maman qui est sensible. Vous assure vraiment Tolinka to confirmer bino bat Allemagne est-ce que moi na boyebi akola penza kuna abotama ndeni boyebi la ki loba mema ko expliquer biso pona to éclaircir communauté et pas ya Alain Dele azali mwana oyo akoli awa na Allemagne abotami na France aye kokolela awa eza makambo lokuta te aza mwana oyo akoleli awa moyena tanga bakumbwa bato eza te me bato oyo babokolaki bango bazali donc azali na makila na biso okela na balabala boye na balabala na balabala matanga ya Alvin esalama na ndako nanga mais na mobali nanga bandi kotomboka abandi koloba ale bato nyonso ya ville na biso batomboki babite soki bano bakoma boye eza yo na mwasi na yo babandi kotomboka batogole ba ivoirien bango nyonso batomboki babeta bango kaka mwasi na mobali bakimi na bato ya église oyo bango bazalaki kosambela sima nango boyebisanga soki boza na besoin droit de réponse pour na moto akoki kopesa version mosusu ameka mpe kopesa version mosusu contraire ya makambo oyo toti oyo papa Damas. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kwa ndima kozoka pota pour la vie à moto eza la sauve eza pambate naza na mbongo te oya kosomba vie mbongo koto ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe ngabezana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabi nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yo kufaki mpo nazwa bolimbisami nda yo kufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraiment naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue. Mbote, na baimboka mbote na ba congolais soba kotala biso et sengozara mingi surtout à partager un moment très spécial Nabino Elongo mbote partout bozota la biso. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner rapidement puisque ici nous avons le devoir de traiter plusieurs dossiers et aussi vous apporter certaines pistes de solutions au ekoki kosala que o yazali na kati ya difficulté aiba na kozwa kimia. Et c'est pour Nabiso et Ezali pour Nabino. Nous allons, comme je vous ai toujours dit, on ne tournera pas autour de beaucoup de choses, mais on va aborder d'abord le tout premier élément, ce sera la fondation Ndele au cœur de la nation. Pour vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, pensez à cette fondation et nous allons nous retrouver tout juste après. Si nous parlons le même langage qui est la réalisation,
Bâti la image à fondation et Tokutana. Après, suivons. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Comme vous le savez, là, le Lokin Moto, Moi, Ezopela et Osaranate. Mais nous avons quand même le plaisir à Zalanabino et Longo. Il y a eu depuis quelques semaines, déjà sur Toile Bozolanda, Makambo Italie, de Gonabiso Yannick. Yannick est allé de Otote qui présenté Bino récemment. La ligne de Kwabotamina Mekilia Poto. Afin de Kuna, Azala refoulé à partir de l'Allemagne. On se retrouver awa na kin le kambandeko Yannick na hôtel le bar qui zali dossier modali très sensible bandeko zali tout celui qui traitera ces dossiers il faut traiter avec beaucoup de modération et beaucoup d'amour parce que il s'agit il y a appartenance moi na ya mutu to makila ya mutu X ou Y. Nous avons suivi la réaction de Papa Damas qui a intervenu dans les médias. Je suivis le quoi Batunion Soto Balandaki. C'est vrai, avant d'aborder ce sujet, il faut beaucoup réfléchir. Et même Papa Damas, vous savez, l'enfant est encore votre enfant lorsqu'il y a un Liboum. Une fois bimi, l'État est là. Les yeux de l'État est là. Donc vous verrez que ça veut dire que moi, je suis commis à l'État, commis à Batunion surtout. Donc, au qui Koboma était mon qu'il est fan d'État là. Mais Nakati Liboum, au cas peut-être qu'aux occasions, au sala, au nyos, au sala. Mais ceux qui a bimi déjà, même moindre faut pas au qui peut kangama pour nakaka le dossier à moi. Toti Kolanda, Nalanda qui a intervention à Papa Damas. Mais droit de réponse Ezali. Droit de réponse Ezali. Ceux qui bandeko obota la biso pour permettre à ce que droit de réponse Ezala boye biso. Je veux recevoir pour vous l'oncle propre Yannick. Je veux recevoir pour vous Yannick. Est-ce que Yannick était au courant de tout ce que Papa Damas est en train de dire? Parce que Papa Damas a lobby. J'ai suivi une version où Bazon Nimake Yannick Azali Mouana. Une autre version, Bazali Kondimate Balobi qui Yannick Azali Mouana, Papa Damas Zali Zemi, Maman Germaine Aïkina Zemi, voilà. Alors, peu importe l'histoire. Alors, dans cette émission, je voudrais à ce que tu comprendre. Netozo le ba ah, soko komo boko la Mouana, yoba kiata, ba voisin, ba kuba ndose lope suivi. Il y a eu des gens qui ont connu Yannick Napoto. Il y a eu des gens qui ont côtoyé la maman de Yannick, paix à son âme. Dans Lukapé, oui, maman Yannick Bakundai, on a qui cimetière à Kitambo. Donc, je vais faire un effort. Il y a l'accès à l'image Johanna. Bandeko Oyo, Bamona Yannick Okola Bazali. Lelo Torolanda intervention à Batu O Bayebi Papa Damas Bayebi
moi si nae ex c'est-à-dire maman ya bana nae oyo atika biso maman Germaine baebi moi si nae o bazali ko vivre nae maman qui est sensible on a repé sa mbote pe bayebi ne babandai ko vivre na ko boko la bana na bango. En tout cas ba propos à papa Damas, je ne me veux pas répéter ces propos. Comme j'ai toujours dit, nous devons faire très attention. Avant de tenir un discours, il faut tenir compte de l'auditoire. Il faut qu'on ait ne nazolo ba auditoire nini. Mikolo baza, bana miki baza, est-ce que bato ba ebinga pe kala baza? Est-ce que bato ba pe histoire na biso baza to bazati? C'est là il faut faire très attention. To landa bango. Ngana bandolo ba boy. Ce qui papa Yannick Ezali, papa Damas. Je me pose la question pourquoi papa Damas avait gardé ses secrets. Est-ce que papa Damas, sincèrement parlant, a eu le temps à kofandi sa Yannick c'est que moi nanga yo to mwana yo nanga na papa na ote. Papa no Ezali monsieur X to Y. Ce qui Ezali salama. Papa Damas a bisabiso. Je me pose la question, c'est vrai quand Ndeko Yannick est l'équipe parce que on va faire semblant d'accepter ça. Hein? Ndeko Yannick aza mwana papa Damas te. Aza mwana papa mususu. Papa Yannick, ceux qui disent mais il n'y a pas Damas te. Tant que sola ina mwasi na yo, oye ko découvrir que c'est misaya yo te. Ayebi so papa ya mwana ezali nani? Mwasi oyo bala akufa. Kokufa ozoboko la bana makambo esimbi te mwana bakangi ye ba refoulé mwana avant ko refoulé mwana est-ce que babengisa yo ozala convoqué oui ou non tant on va refoulé mwana on nous parle de jet privé je ne sais pas nani on va refouler na jet privé nani attends on va criminel là je ne sais pas tant on va refoulé mwana connaissant que yo za papa ya mwana te. Pona nini mwana wana ozongisa kete na famille ya maman na embala moko directement. Otindaki na famille ya maratre na pona nini. Arrivé à Kinshasa, pourquoi au cas secret na oyebi que papa mwana on soit il paraît qu'il y a ça awa. So azala ki apona nini orienta ki mwana te akende kuna. Je crois que bino monde est beaucoup compliqué dossiers comme les autres en plaire mususu. Dossiers exemplaires, monsieur. Neko Oya Yannick, le deuxième enfant, avec moi, on a papa Damas, qui est décédé. Bota la cimetière, bota la place Bakundaï. Akufi Libanda, Akufa Libanda. Bakundi. Avant Akufa Bando Fana sur place, moi, on a papa nae. Ponani. Bakundi Moana, Namikila Poto. Bota la cimetière nae. Bota la cimetière bakunda mwana. C'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui n'avait pas de parents, quelqu'un qui était négligé. Donc c'est-à-dire que à ta pierre tombale, je ne sais pas si pierre tombale est allée. Ceux qui basa la pierre tombale, je ne sais pas. Qui bon moto, je me pose la question, dossier na dossier, il y a à boire et à manger. Bandeko o bafanda ki penzinga zinga ba ebi li solo na ya famille oyo. Ba lobi to ko fanda pe bongoti. To ça la ba réaction parce que to na ba droit ya réponse. Alors on a droit à la réponse wana. Tout va nous voir nous maman moko o andimi ko témoigner sur le solo ndenge nini ya yebi bango. Alors to yoka quand même nini o bango abeti li solo bango ke ndenge nini. Simana ngo boyebi sanga soki bozana besoin droit de réponse pour na mutu ko ki couper sa version mosusu a mekampe ko couper sa version mosusu contraire ya makam o to yoka papa Damas. So ba d'accord na timi non bolanda o à suivre tolanda. Osa sûr vraiment tolinka to confirmer bino batalman est-ce que moi na boyebiye akola penza kuna abota ndeni boyebela ki loba mema ko expliquer biso pona to éclaircir communauté et pas ya alendele azali mwana oyo akoli awa na Allemagne abotami na France aye kokolelawa eza makambo lokuta te aza mwana oyo akoleli awa moyena tanga bakumbwa bato eza te me bato oyo babokolaki bango bazali
Après la mort à liwa ya bato wana bakufi te bazali. OK. Après liwa mama na bango bazali. Église bazalaki kosambela kombo nango Vanestat. OK. Na koki kotanga kombo pasteur bato awa te. Bazali. Akoliawa. Église aza kosambela ezati lelo. Na ville nini Allemagne? Na Allemagne. Église wana kombo nango Vanestat. Kasi na ville nini précisément na Allemagne bakoli na ville nini? Na Stuttgart banda oloba. Na Stuttgart. Yo ka prononciation bi mo. Après Stuttgart, bazalaki wana bazalaki na côté ya Kinsensao, balongwe kuna baye na Heilbronn. Donc ba déménager pe mo ebele hein. OK. Ezate ke o mwana akoleli soki wapi lokuta non. Na éviter okoye ba pepre ba âge nini ba ye mwana ngo akoma in Allemagne. Bon ba âge nde na kokoye bate. Ponga ipe na yaki na kutaki bango. Yo kutaki bango. Na zaki na mboka mususu OK. Nzalaki ba voisin na bango. Donc yo kutaki bango à peu près ba âge nini yo kutela ki bango soko imaginer. Nga na kutaki ye basi ba refoule ye mais leki na nga ya mwasi ayebi bango très bien. Ayebi na yani. OK. Ayebi bango très bien. Mais na liwa ya metango leki na. Pour ba pesinga permission te. Kotanga te mais problème eza tango Alvin akufaki mais wana yo ozali na mboka wana. Leki na mobali tanga akufaki. Leki na mobali akufelaki na balabala. Wana yo so komi na mboka. Mais tango mobaka na komi na yebi leki na ye na yebi na ndeko ne ya mwasi. OK. Mais tango lo kende na ndaku na bango. OK. Na ndaku ya bango ba nani ba Swazi. Ba kere sase. Kende kuna. OK. Wana yaza déjà na libala. Wana za déjà na libala. OK. Lera boti mono ya suka ya maladi. Nde alongwe awa. Lera longwa kipe alakaki batute bakei lokola na muyibi. Alakaki te? Po achaki songi poto kote oyo nyonso. Poto. OK. Bon, yango na laki kutu ba voisin te ye wana pa ake na mboka mususu. Atikali kotika, mais tango akendeki ba memaki pe Jedar alors, Jedar akendeki na bango ba memaki yete, ba memaki pe Alvin te. Wana Jedar atikali wapi siko? Azwi ndako na ye? Esika tikala eyebana te. OK. My God. Alvin atikalaki epai ya mwasi na ye wana. Mwana mwasi wana mama na ye aza Allemand, papa na ye Mozambique. Aza muta balobaki aza muta IRSS. Te. Donc mwana mwasi yango aza métis déjà d'abord. Aza métis, oui. Yango na moni bana babimi pe pembe ya makasi te. OK. OK. Donc azali na makila na biso. Kufela na balabala. Boye na balabala ngo kufaki. Na balabala. Matanga ya Alvin esalama na ndako nanga. OK. Mais na balabala ngo ya kufaki mami toke na balabala. Abande kolala na balabala obi abimaki na ndako akwei na balabala. Bon. Foizala abimaki na ndako biloko moko andengu wana. OK. Wana précisément neto ebité mais akufela ki na balabala. OK, ba bengi ambulance bakena ye. Babengi ambulance. Nga tozalaki misato ba mama misato tokendaki tina la police na biso. Balobi ote tokolakisa bino te toleka membre famille. Biso ba mama na misato to portaki garant tolobi te toza
tata mwasi na ye nde bayebisi biso bolanda bisika boye nga lokwa naza oke mosala nayebisi bandeko wana mibale nga bibo bino bokontinue nga nakenda na mosala le nakomi na mosala na sisi nazongi nabengi bango bandeko na nga bosali ndenge nini tomoni batie ye na esika boye na chapelle ya esika boye kota cimetière bake mpe babengi papa na mama baye te baye kaka mokolo oyo mais omoni place wana ndeko na ngai bayaki na kintsweki bino boyebaki te bayaki na kintsweki boyebaki te parce que mwana abimisaki alobi yango abimisi secret abengaki bandeko na ye ya kota botata elobi no babengaki papa ke azwaki Jeda na papa na bango bakendeki komona corps biloko ezaki na nzoto na ye soki bilamba so bani bapesaki yango bango et puis bakuta na kati kuna bino bakendaki mais bango moka papa na ye cœur sensible na nini ntango bakei bapesa bango kutu 50 € ezaki na poche ya ndeko ye Jeda alobi no papa mbongo yo nakende napesa ngo bana na ye papa banga lobi yo bi place biso to uti si to ya awa essence eza cher pesa ngo na ochela ngo essence Jeda ayebi likambo wana aloba abande kolela abeteli yango bandeko na ye abitala makambo papa wana siko bino boyeba te me akenda na nyonso esalami mobali ya ndeko moko to ya leki moko tozalaka newa asali programme nyonso abi bon soki baye tokende kozwa sali po tovanda po bango nde mutu bavanda na ye na bamboka wana ya bakinsesa wana bon chose grave les sous maman na nga akimi bato na cimetière et puis chose akimi bato na cimetière mobali na nga bandi kotomboka abandi koloba ale bato nyonso ya ville na biso batomboki babite soki bano bakoma boye eza yo na mwasi na yo babandi kotomboka batogole baivoirien bango nyonso batomboki babeta bango kaka mwasi na mobali bakimi na bato ya eglize oyo bango bazalaki kosambela nde sikoyo tobeleli mobali na ngana mobali aliba na babite tokende kosala matanga epa na ngai antuka baninga nyonso ya ville oyo batikaki te batiaki maboko na se te wana nakono bango verité batiaki maboko na se te moninga nyonso abimisaki eloko moninga nyonso ayaki na biloko moninga nyonso mobali nyonso ayaki na masanga donc bato baliaki bamelaki tongosa ngako tunazala na makasa kolamba te baninga wana nyonso balambaki basali misaka nyonso ok mami natikali na 4 minutes mais nga leloko nazoloba bon oyebi mokolo matanga wana bato ya église place basambelaka kuna na kote na bango balobi babenga bakotizaki mbongo ebele mais bakamwe asalaki matanga te yango bamituna mbongo wana ekenda wapi oyo bango bakotizaka bapesaka papa wana totia entre parenthèse bapesaki ye papa na Damas mbongo bato église kuna pa basambelaka bakotiza mbongo mpona matanga mais asala matanga te apesa pe bino te ke bapesaki nani bapesaki papa Damas bapesaki biso mbongo te bino te bapesaki ye moko akufeli mwana bato église na bango bapesaki bango toyebi te kota kendaki soki asalaki matanga te yango na oyebisa asalaki matanga te bato église babengaki nga balobi ti lelo batunaka mbongo wana ekenda wapi na 2017 awa bauti osala lesu cotisation ya monene mpona god live mwana wana oyo aza handicap bauti komema ye na Inde papa wana auti Inde kotraite ye oyebi mama nga na ndenge tozovivre awa en tout cas toyebi te bato mosusu oyo bazalaka na mitema ya bomoto to mitema ya bonyama po mwana na wana ata mwana no aza moto ya liboma soki akufi quand même
il faut qu'on oreille mwana wana kundama abwakama na tatane na mwasa papa na ilikuwa nyama kaka ndenge wana. Voilà, bon, maman gana to suka po na en tout cas na tika na 2 minutes et là quand on ngena loba siko ezo sala ke cimetière ya Alvin ezala négligé ndenge wana nde batindela kinga na photo eza dû à quoi? Ma parents na ibaki pakangote. Ah, bino et bon on a un système ba cimetière te ke ba to soki ba sala na ba cimetière ba bongisa ka boya na système wana te. Système ezali mais il faut beaucoup takate. OK. Il faut finir na limane ezalaka te. Il faut beaucoup ta. OK, pona ba bongisa. OK, so nzamba sungi biso Yannick azongi wana sikoto ko sunga pona to bongisa ngwa to yebi te so basalela ekavo to ndenge ni to yebi te. Mais basale loko te na ba totinda ki batu bakenda kango photo ba camarade ya yemoko mowe oyo to yeba to ya ko yeba ba photo pe nazolekisa wana kavo basalela eloko te kande bokunda ba etikala ka bongo mabele dinda et ça le les côtés na kati voilà bon problème exactement merci hein nga to solo likaka et puis merci vraiment la gentillesse na yo na oyo musala bozo sala kuna to kosangana ka biso nyonso et puis to koyeba ndeni to kosunga merci beaucoup na la continuer musala nzamba mona yo na obenga yo après musala merci. OK, merci. OK, bye bye.